Moi, ça passe parce que tout le cas sont bons, mais tout le cas bon de tout le cas la raté. Tout comme le cas bon, ce qu'on a n'endeng moko souffrance parce que n'endeng le n'endeng tout ça la nzela et ça sous bon côté. Presque nzela de régime côté bas service côté belé. Mois de décembre zaka mois ya esengo. Mais o ya biso toujours remarqué mbula o eza mois ya passe. On a nini. D'ailleurs, circulation na Nyambongo ezate na terrain. Ero ezalaka déjà au monde apesa batu bazo mata bazo kita donc on sentit que non décembre yango. Jusqu'alors toujours simbato tracasserie na nzela mbongo ezate dans tout ça. Na sepeli makasi pour na courage aux opesa ba jeune pour na koluka mbongo. Donc toza na volonté kaka ya koluka mbongo pour na toza makasi toza ngelo côté pour mutu nyonso aza na courage ayibelo kwa mutu te. Ya moni biso ba jeune to boyi na biso lo yenge tozo luka kaka mbongo. Eza kitoko. Ba te ponyo soza ka mabe. Ya malamu eza te no soza ka mabe. Dollar eza ka meblo ko eza ya komata. Parce que bo so mandeni. Dollar ekiti biloko emati bakosa ki ekiti to ndimi dollar ekiti mais biloko ezo kitate balengi soka na loso na semol mais biloko sou vivre frère eza likolo to vivre ndenge nini bata minene to zokonda to lelo so na semol ezanga makambo mususu to lelo so apamba te bilamba bana eza komata to kokoka te mbula skafu bana balata basepela bali abamela okotala boji bacha tapa pakaji na 3000 ya biso yango o eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza te mo misale monani ninga kolobeza te touti mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza te mo misale monani ninga kolobeza te touti mosika matolo mingi bana membre bande ko balandi ya biso podcast télévision le lengete toko tamona bino tozali be awa na terre jaune tant que ba terre jaune ndenge toko tambola wa balobi mois de décembre ba mama nga wenze ba beti mois mbela ba recevoir puis ba bengi ba beti mois mbela ba mama wenze ba beti mois mbela balobete mois de décembre eza mois ya pasi mois ya milela kano yango tena bo santé ba manima pe na tikite bazana babi mois de décembre elibe pasi soki na chetembe bokatanga be mutu ebimsa makila soki botuni bango mois de décembre eza ngo boya bokatanga chef ngu mutu makile bima nde tondima moral zona côté ozali na prince ba recevoir ya boni boni santé mois de décembre mois kitoko Tevito makasi kitoko makasi wana mbongo belé to lukaka muke mais bana on suba mois de temps mois pas tiba ok bandeko bomoni ndenge ndeko nenga lobi ndenge ezali wana toko tamana bandeko mois de décembre ici à Kinshasa mois de décembre mois ya pasi lolenge te bandeko ba lobi na koloba te za langage na ngate ya chafu nza manzamba bandeko ba koloba mois de décembre ya libe mois ya sengo ou bien mois ya pasi la pesengo merci na ya biso podcast télévision na bosete bosironi malundama jeki malundama Yannick Mondama na Londres, tozana bino elongo na yabiso podcast télévision balobi était terre jaune mabele ya jaune mbote va pas ngai merci va pas ngai mois de décembre sengo moi passe
Moi ya passe. Moi ça passe. Na ndenge ni. Bon, tout le monde a le mongote ça me rend beaucoup souffrance za makasi. Souffrance ngo eyebe na lolenge boni. Pona ba konzi ba kolanda biso, bon to ebité pona bino boko bulaka. Boko bulaka pepele boko kendeke mbongo ekokota. Ba chauffeur ba ko bula pepele mbongo ekokota. Moi ya passe na ndenge ni. Bon, moi ça passe parce que to luka biso mbongo mais to luka mbongo nde to lukela kati. To komi ko luka mbongo siko na ndenge moko souffrance parce que ndenge to sala kana nzela eza subongo te. Presque nzela de régime côté ba service côté belé na misala ba chauffeur na biso ba ta moto. Presque ba zone noko la biso mabe. Okozo moins 50,000 ozo kabola ngo sala ba soda. Okena ndako problème. Donc nous surtout à passe. OK. Merci beaucoup. Mois de décembre, moi makambu mbozeta mbote. Mois de décembre moi kitoko. Déjà moi esengo parce que abane nyonso oyo tamboli ba moi nyonso komi déjà de l'année. Tala be matala wana. Ils sont pour na omona fait de l'année. Mais ils passent quand même pour toujours biso mbongo ekotaka. Mais eloko ça biso passe pour na ba service eleke belé na nzela. Biso toyoka ki surtout biso ba wewe. Ministre du transport loba que janvier les 5 les contrôles ya permis bandi. Pour belé na ba so pe permis ke. O kende boyo pe ba zelisota musu 1 semaine 3 jours na ozi permis ke. Au moins on bouli moi 50,000 40,000 ba ekuna beko bakangi. Dozo yebake. Policier ou tché ayeba nakate. Roulage ayeba nakate. Fa DC ba permis ba tché na ndila ku ba mo kanga biso ba moto. Donc to yebate yango ndo monique to souffrir. Merci beaucoup. Merci Bandeko Bokana biso na ya biso pour le télévision mois de décembre, mois lengi, mois kitoko, batebele bakoloba bana classe, batebele ya biso pour le cas c'est pesa melibe moto loba. So pe na encore be receveur chef comme receveur. Bon sironi malundama chef ngui nzama na ko be receveur au mois de décembre. Mbotata Mote papa. Mois de décembre, mois esengo. Mois esengo papa mais tona pasi mingi kuna mboka ndenge zai kotambola. Ba policier toye ba bangote. Ba FARDC toye ba bangote. Ba to ya commerce toye ba bangote. To kopate mboka ngo eza kotambola ndenge nini. To mona mboka eza na pasi ba kanga bata ya moto. Ba kanga bata ya motuka. Yango eza sala biso pasi biso ba congolais. Mboka oyo ezali biso nzo ba congolais soki biso tovandi na mboka bien te nani akovanisa mboka bien yango l'état congolais abatela biso pour mboka oyo etambola bien. Merci beaucoup Bandeko. Mois de décembre, mois ya pasi, mois qui tombe bote pas. Bote. Mois de décembre. Bon, mois de décembre ezaka mois ya esengo. Mais oyo ya biso tozo remarqué mbula oyo eza mwa ya pasi mpona nini. D'ailleurs circulation nanu ya mbongo eza te na terrain. Air oyo ezalaka déjà omona mpenza bato bazomata bazokita donc osentir que non décembre yango oyo. Jusqu'alors tozosimba to tracasserie na nzela mbongo eza te dans tout ça. Na mawa pe ndenge toza pe na bituma na ba est bandeko bazokufa donc omonaka que non. En tout cas, tous ont marché qui côté. Merci beaucoup. Bandeko balandi ya biso pour la télévision. Chafinza Manzamba na beti mo mbela na nzembo yo. Ko vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Atika kenze mama. Ko vivre yo lukaka. Pour vivre. Atika kenze mama. Débrouillez-vous pour vivre. Yebo mobimba. Ko vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Ko vivre kenze mama. Atika kenze mama. Débrouillez-vous pour vivre. Débrouillez-vous pour vivre. Babina kolia maki. Balobia wa. Ko vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Oui, moi atika kenze mama. Atika kente mama. Débrouillez-vous pour vivre. Ko vivre yo likaka. On le vini. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Maître, tu travailles beboye na mpiaka ba kondundira ba otala bisote. Bon,
bakonzi fo baza pe na souci na biso ba peuple puisque tozonyo kama tout banzela pe za malonga te côté ba biloko ba yeko sunga ba mama même na koteka na bakonzi basala puisque d'abord bango baloba c'est le peuple bakomi ocha biso na sima mais ngonga ere robeta bango bakomi oluka biso bango na souci na biso. Merci beaucoup balobi chef Ndamba Ali Beko Bula balobi te passe l'équipe Ngomba Kinshasa passe l'équipe passi mois de décembre ezali be mois passi na ocha bino mikobo koloba mais chef Ndamba na okibe mzala na osenge pa be ya nani et pas ya Roni Malundama Jackie Malundama toko ebate toluka be make ko vivre yo lukaka débrouillez-vous pour maki débrouillez-vous pour vivre make make date mutoteka make date ya kote kana be makawa bande ko boko na biso awa tozala wa maki et comme be passer awa bande ko balandi biso pour la télévision tozala bino mois de décembre mois oyo mai combien 600. Hein? Mai combien? Mai combien? 601. Mai que 600? Et combien 600? Moi, la même mai 500. Hein? Bon, ça va. Pèse un mai à 600. Aujourd'hui, ça va combien? Aujourd'hui, ça va combien? 400. Ça va tout ça 400. Eh, Makinanga, ah, Montréal, au menu, il faut une belle là. Mutu kande mutema nange kiti yango na cha zone nge tout elanga be maki bebi ke maki opeza yaki nango bebe 500 mais bomazo sitaka na luyenge vous avez venu non te comme ça bilo na été na ta bendengi mako de kesa kasi sala de mission ngala pour ça la TV ya biso podcast télévision c'est nga be maki mais o cha pilipili Olé pipi à mettre à poussière. Tiens, pipi à maïna à poussière. Et là, tiens, pipi à poussière. Naliana du nabe makinanga. Bande comme moni, chef Nda madame la le makinanga. Non, le cabé moutou belle là. Babi moi les temps moi papier hein. Tolé, Mac de Bisson. Bongo Rambert. Bangolo. Accueilli. Toi, mbote, boni papa. Mois de décembre, moi, c'est moi. Oui, exactement, ils sont pas battus. Tozoko, comme on a souka mbula. Janvier, ça là qui passe, février. Qui nous comme en décembre. Tant que combien et c'est nous qui zangate. Avec que moi, bon, exact. Oui, pour un bongo, moi, en tant que responsable, misala, tout ça, la bonga, malunga, ezalité. Mais mi combat tout ça, l'anglais belé, ils ont faire casser pendant mon tour. Mais c'est nous qui avons un air solide pour supporter, mi kakatano, chose que papa. Et c'est banino que ça, la bonne qu'on a bota. Voilà, merci Bandeko. Nalobi, il faut peine belle la paix. Ngache vous il faut la belle la mbote ata. Mbote papa. Balobi mois décembre, mois passe. Mois passe. Oui, bâtir ce qui te change ndengeni. Talanga pe ilomba mobile boy mais talande na ça. Na mona pe ati musani na kosa na mboko. Est-ce que bako kansa pete pona biso ba jeune. Mais nzamba kosa. Mais mois décembre ça mois sengo non, ozibe mbongo na osambe musala. Isa isengo pe makasti. Isa makasti mais ka passe parce ka bongo malem. Merci beaucoup. Merci Bandeko chef Nzamba na libeko belela. Kobelela Montréal 000 yo na bengi Montréal na ngai Jordan azawana obuni Jordan mwenda ni fona belle mois de décembre moi passe mbote pas papa mbote mois de décembre babi moi passe mbongo ezate mbongo ezate ekewa mais mbongo ezalaka na bato basalaka mais biso bato zana mosala te moye komona mbongo ezate po mbongo mundu azaka mbongo soko ozosala mais soko ozosala te okoza mbongo te mais balobi ata ozosala mbongo ezate mais soko ozosala mbongo mpo nani mbongo ezala te soko ozosala mbongo il faut ezala biloko ekiti pe te bon biloko ekiti mais mbongo eza te oke mais mbongo nde ezomonana te. Merci Bandeko toza na bino awa na ya biso podcast télévision na bosani te bandeko bazali pe awa bakola mbote ya bandeko te
Oui, mbote mais c'est Boni. Bien makasi. Olobi ni mois de décembre mbongo ezate. Bon, mon abiso mbongo ezate. Mais tout depuis. Bon, attends mbongo ezate est-ce que gouvernement elo na ndako? Ikoya teseka yo il faut lukane na motoki na yo. Dipoga solo. Oui, ngande dipoga solo, Fati Berton. Boss. Bala bi dipoga solo hein. Ah, biso dipoga. Yo pe dipoga. Ngavo maïke commandant Tibavi à charge du Bourgogne. Ah, bon chef Nzamba Nzamba, il y a pour le Canada dipoga te balobi e comité ko lukambongo, chef a libe ko lukambongo abelela. Na ko lukamutu kanine ko yambangai na belela sando bala kisangande ni babelela ka. Moga na lunga mikoyo hein. Na lunga mikoyo lakisa awa boye na lunga mwa ko chawa. Na chango bewa na belela bande ko wana bomoni ya biso pour la télévision na ko belela bela nayo na bela to bene ba client ya biso pour la télévision na belela na belela na belela na belela kana belela ntera na bela babi orienté ngaya telema ekebe wapi oba koche chango wana kuna simba kuna babisho ko komo belela dipoga balobi foko luka be mbongo tapinda so kanete ekewa rompenga ba Kinshasa rompenga ba toke babeta awa ekota balobi Manzamba atondi tamewa babi rompenga ba ke rompenga ba oui reste babi bakol sawa biloko mabele bakol sawa babi rompenga kambu kota to kende chef Nzamba Nzamba atonde babi mois de décembre na oluka mbongo na ukabe motuya eta bongo te ala ça fait ma bongo eta bongo muka kolia te mala rompenga ba babi rompenga ba mais rompenga mungo ka ukinga wa balobi ya la rompenga ba ali mungala to sa décembre mpiaka kotondisa batondisa ya zero chabo kuna chakuna ya biso polika télévision balobi Nzamba ko bien réservé mois de décembre ezali mois ko luka mbongo mois de décembre ezali mois ko lala mois misote ba kila ba kota te ezali bongo te na luka be mbongo za bongo batikali ngai rompenga ba ngabe bimite oh natonga Montréal Jordan ça va tous allés à habito podcast télévision zoben chofan chofo lobinina tozo sala musala tozo luka mbongo na décembre topesi bato nyonso mbote oyo bazolanda biso toleka wana na nsima toza nchofa toleka nchofa akoleka wa na ya biso podcast télévision olobi nasepeli makasi mpona courage oyo ozopesa bagene mpona koluka mbongo donc toza na volonté kaka ya koluka nde mbongo mpona tozala makasi tozanga eloko te mpo mutu nyonso azala na courage ayiba eloko ya mutu te yamoni biso bagene toboyi na biso loyenge tozoluka kaka mbongo mais na binga pe chef Nzamba Nzamba na podcast na obelela yali be mabete te ezali mabe te kobelela mutu eza koluka mbongo eke wapi rond-point ngaba nga nabuyaka kaka rond-point ngaba babene rond-point ngaba salongo rond-point ngaba Montréal ya biso polika télévision obelela chef Nzamba Nzamba pota kende bokota balobi mois de décembre eza mois koluka bon solo mois de décembre eza mois makambo belebele batu batelemi bakoluka mosolo rond-point ngaba bon awa Montréal na telemi tokende demare kuna tokende rond-point na kota wapa rond-point ngaba balobi rond-point ngaba rond-point tokota rond-point ngaba
merci na bino bande ko balandi ya biso podcast télévision balobi mois de décembre ezali mois esengo mois koluka mois mosolo mois ya pasi ba balobi pasi mais ba jeune garçon bazali ko kundana koluka mbongo bomoni ya tozi koluka mama musu ba kolela mois de décembre ta mois ya pasi tokozwa bokote rompwenga ba rompwenga ba kota kuna rompwenga ba tokende toke wana rompwenga ba raté rompwenga ba eka kuna omoni botiki ngai balabete mois de décembre mois kitoko tosona ba mama bomoni ndenge zali tozana bino mois de décembre na ya biso podcast télévision tozana bino mama décembre mois kitoko moi kitoko biloko to kiti biloko ekiti wapi biloko ezomata kaka wa biloko ekiti te donc c'est moi oyo eza mabe mpona baaksida bato bazokufa ebele moi eza te. Merci beaucoup. Mois de décembre, mois ya ambiance, mois bolingo yango toko pusana toko sona bino mois ya décembre ba mama baloba bandeko baloba oyo vraiment penza etali mois ya décembre. Mais mois de décembre kutete bisone na biso podcast télévision batu bazali ba ko sala moni na bango mbote pa mois de décembre mois kitoko kimezali na ngolo ya nzambe ka bampiaka tolinga bemwa biloko ekita po bana ba fete mwa bien lokola dollar ezomona na te franc congolais et mataka liboso kaka po bana na biso ba fete bien. Donc c'est mois de décembre za mois kitoko c'est plus si bino ba kinoa po to somi uniforme bana ba biloko a fait to somi to monde mois kimezali. Ah mama pe to mona na loba mois de décembre mama mais quand on mois de décembre eza kitoko ba te ponyo so zaka mabe ya malamu eza te no so zaka mabe dollar eza avec mes blocs eza ya komata parce que bo so mandeni dollar ekiti biloko emati donc biloko eza kana to ya dollar akala parce que décembre eza kitoko te do ya malamu eza te tout va bien te olobi nini mama bato bazosila makasi na mboka liwe eleki makasi pasi okende boye mulunge ndeni bato bavivre bien dollar bakosaki ekiti tondimi dollar ekiti mais biloko ezokita te balengi susu kaka na loso na semoli mais biloko mosusu vivre frère eza likolo tokovivre ndenge nini bato minene tozokonda tokolia loso na semoli ezanga makambo mosusu tolia loso apamba te bilamba bana eza ya komata tokokoka te mbula sikafu bana balata basepela balia bamela okotala boji bachata pakaji na 3000 kala be matalatala kuna ya podcast nakende obangi koloba no mbwa kopal loba mama te papa omoni mbwa kopal babi mbwa kopal aswaka te soko lobi tinda etoboma na mabanga mois de décembre za mbwa kitoko mois de décembre za mois kitoko te papa merci bandeko mois de décembre mois kitoko bama bakolela bama bakoloba bachamwe bato be bachamwe balobi mo zwanga biso mois de décembre mois kitoko mama chamwe mbote mama mbote na koka loba mois de décembre mois kitoko te c'est pe na mo na c'est pe na OK ba condition ya difficulté o c'est pe na ondeni. Donc c'est pas le qui na mois de décembre. Pas le qui na Congo. Mois de décembre te Congo. D'accord, maman peut lingi apesa moi mbote na journaliste, mbote papa journaliste. Mois de décembre moi kitoko moi elengi. Toza kitoko te papa, tozo souffrir. Talendenga tozo luka bana biso ba veuve. Toza pepe menya prince te me bezo benga na biso papa. Likambo ibozo mona te tala na minito oyo. Na lingi na loba. Gouvernement yo kanga imetara ba soda ba ye na loba ba koya te solene na zawa akanga chafu insa manzamba muto azate loba loba o esengeli yo loba tozo souffrir est-ce que biso nyonso tokokende kaka bakabela kabiso batika biso basunga kabiso babongisa tozala na kimia toluka toza ba veva ba papa bakufa totikala na bana yo za muluba na za muluba mais kabino famille présidentielle toza famille présidentielle papa ata yo moko soko za présidentielle okubanda kusunga woyo sungi woyo kaka yo moko ubie makambo ebonga po tozala malamu okokoka famille mobimba nazali na wangani te pondi manaza muluba ndi muluba 100%. Wawo na lwiki mbunda mewawo ambundu mwana mpende mwana mbundu mama ibwe mupenda mwe muluba mbwe mupenda mwe muluba mbwe kasi mboka yo tambola biete boko lilambi mpiaka tozo lilampiaka papa mpiaka makasi tozo souffrir papa na ngai tala kaka na za moi
na mbango surtout bazoningisa biso bazokanga biloko na biso epa basoda soki bakei nango libela papa naza na fo ya 100 000 ere bakangi marchandise ekei natikali boyi nakobanda ndenge nini tala kaka. Merci maman. Merci. Merci balobi ete makambo ezaki to mama wabanda. Abanda papa, mwa bonga. Mwa bonga. Yone mupende. Nga mutu. Yemana mupende mutu wandando salame mama ngombe. Mama ngombe. Mama ngombe salame. Yemba tebina. Mupende mutu wandando salame. Mwana mupende salame mama ngombe salame. Mama ngombe salame mama ngombe salame. Salame mama ngombe salame. Mupende mutu wandando salame mama ngombe salame. Mupende mutu wandando salame salame. Mwana mupende. Sana matu tana babi mupende abanga kate mupende mupende mutano mutafier lobana mboka etambola malamu. Mboka peza papa tolingi nde mboka etambola nde malamu. OK. Biso to tambola malamu bana balia kitoko bana batanga kitoko to vivre bien. Tolingi mboka la biso ezala lokwa ba mboka nyonso ndenge ezali. Biloko ekita biso to ezala bien bana batanga classe bien to olia bien te. Po biloko ezala romata. Toko kosoma biloko te po mbongo emonana te. Mwana mupende salame mama ngo mama omoni bokonda ba osenga chevunya mbongo na pesa mutu salame mupende mama mupende yeyo ndako senga mbongo wabanda kamupe bo sava na opesa wabanda mekati yango te ngana za podcast na mupende tamba ana mupende mutu andando mupende mutu andando boka si melobana no mupende uchi wapi ngeshim kamba soshi ngeshim kamba pupangu tano matala edi nini yakano to solo na baby sona yo mbongo na pesa mutu atelemi nako pesa ngaye ya podcast omoni babone ba koloba mutango akopesa nini te omoni mupende bino bapende ngaye nako mona pasi na bapende bapende na pesa kaka na osabe boni no pesa te olobi met botaba batato sola te na pesi nanu awa nanu to solola bande ko boko mona mupende asengi ngai bembongo na baksele ifo na polika tokota be masolo pona nyoso ezala be malamu atelema bosaba tata mwasi na yo yo zwanga mais lobana na tata mwasi na yo ya ko defate tala mutu ana zolo bokati mupende makamtu normal boloba bapende ba utabe wa bapende mutu andano ete mboka to kende bien mboka ekende bien na nini na nini oloba na nini franc congolais zoli aka franc congolais boy dollar to boy dollar toyebi esika basalaka yango te dollar franc congolais basalaka na Congo bikota sa dollar oyebi te nayebi te siko nde ucha ocha provision nazocha provision ya moka filme be provision bomoni mupende babi mupende mutandano salame mama ngombe salame mupende salame ye mupende mutu wandano alobi bena kipende babi mois de décembre mboka pasi kokuta bena bandeko bali komona be pasi bandeko bali kotambola bomoni tozali mois de décembre ya Kinshasa bandeko bakolela mbote tatala ngai mbote boni papa bien chef mois de décembre mois esengo donc esengo ezali mais domona mpiaka ezali makasi nini wana mpiaka ezali loba bandeko bakolenda biso donc mbongo ezomona na te tozokemba tozoluka mbongo na façon somene tokoki mbongo ezomona na te mais nzambe azosungaka malema tozoka mwa moke tozwa yango osunga famille ya bongo nde mais ka discours président lobo sepelaki nango antoine na sepela na discours alobi antoine lekana kitoko Merci bandeko tozana bino na yabiso podcast télévision balobi ete chef Inda Manzamba toalibe na mosala toko sa mosala wa balobi be terre jaune toko tambola tota sabino papa ibwe mpasi kaka inki mpasi kisaloge lube kisaki avesanaki mfumu ke nyokola betu mbota ya mbola betu tola mwana fioti inki mfumu mungu abwala ko inki zina nani Béton. Hein? Béton. Viens nani? Viens béton.
Vieux béton. Ya me salanki. Qu'est-ce que m'a fait? Parce que souffrir. Tel ba masomo tu ne me vendre. Moi zo ba maso ezwa musala ba papa ba osa musala awa. Oza musala ba papa ba bengi yo sala maso na yo sala makamlo normal beta buki me kope ezalité yango to sola. Tuba betuka na wa. Bon na minute ya muge mona yake kukakima ve. Il a fallu mieux yambula bête moi ku se diriger. Nsoko na mona kotuba yena. Ngempi bo metinda kanga na kima ngoli ya kabila betu ntete. Donc Fati, président la bête Fati Beto qui n'a quoi qui m'avait 0. À quoi qui le colle à ten nini na tout. Mais quand on le bon bien à lingala pour na podcast répétons na lingala. Mon muge moyaka lingala muge zaba bien fait. Ingi pela mdatu bana lingala kasama na mpashi. Bon tout bayo na Kikongo bato aninga beka Fati ke tubaka béton. Aga tubaka un mot le vunu. Mais ces derniers temps, regarde comment est-ce que les gens souffrent. Il n'y a pas de travail à faire. Il n'a qu'à déposer que nous, les hommes de métier, c'est des bruits. C'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Ah, batata batata ba regret makati na pusa kota da mbote ata. Mbote. Olobini. Naloba nini? Bisale za tende to vandi to vandi. Bo vandi ndengeni. Mois de décembre bo vandi na passe. Quand to zaka na passe. Ebandaka mois de chambre ndeto zabo imbele ndeto zana kati ya misala hao to komi na katikati yoka nzito koleni na bana eloko te. Merci beaucoup tata moi lilo banayo to ko fana ne bela moyi donc talaka bulu ezati to zila kaka ya koloba pe ezati bulu. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso Podcast Télévision Montréal Montréal Jordan Zoa tata vandi balobi ete mboka ezali kokende be na mabe mboka to komona pasi Zoa tata wana vandi wana liboso giza sedene journal par soleil azomeka kofunzuka wana balobi bana mboka mabe yango nini tosala Congo mabe yango ni meka kozume bandeko bamona tokozwe pe maloba aloba tata wana vandi o atie par soleil na moyi me musala na ye abambaka be mapapa bandeko na ngai musani tosali makamni tozana ngo o ezali totambusi bino bomoni te touti terre jaune to kiti tosali vraiment travaux o esengeli awa siko sika awa tozali be na quartier 3 yango na opesa mbote na ingénieur do place azwami ye eyebi be tata oyo ebibe tato général do tato yo Montréal zoomé to pusana malaka na biso to susi be awa be na Kingasani to tambola ki na terre jaune to ye awa na Kingasani to susi na tata so pe tata pa so na biso eta lokumu na ndame so la te to susi manaka na biso wana bandeko bomoni to zalia wa to zaki na terre to pusana tata oyo bomoni ye abeta bale seri wana o ezalaki ya bana vita bana veya metala musala za kosala Montréal ko pusa zo kote mapapa ezali to sola na ye yoka ku mangala ndenge wa betele mois de décembre mboka kitoko mboka elengi mois de décembre sepeli mboka mois eta bien kitoko eza kitoko mois eta kitoko penza odala mbongo ebele bon ngase na komi paka bino bato poko mbia mbongo na mbongo ebele mais ko papa bongo zo nyoka maboye na ba par soleil nyoka matin ngai âge compliqué donc na bota mina Léopoldville à l'époque na bota bana 13 na tika na 10 complet bana ba pekisa ku na vana ndako na yebisa bango na beta na fekle tuna mutyoso yo beta na avec club comme les aki benani bende kembo mana ka koko kibonge bene mbuyi ngayo donc yo nde bene mbuyi ngayo ko alors le sportif na banda mwana soki na vana ndako makole omona batata mosusu baza kosimbe na maboko na banjete basolo efiniki papa bomoni omoni bamosusu sa komi paka extrait kovanda akomi kovandisa ye kotelemisa ye kotambwisa na nzete me nga oyo nasalaka eza physique lokola tambola eza physique yango esengi yo obongisa mwa mapapa no zo mapapa papa kota sali wana yango esengi obongisa mwa mapapa na yo ozala bien malamu mbongo nasala mapapa ko ya kolia te lelo yo oza mwana ngai oza na mwasi na bana nakolia olesaka ngai nakomela masanga na ya otungu nakoka
na besoin na ngai ya banke mike na kosenga ko kaka eza bien te tala vi toza nango biso ntango tokonakisa sa tokipaka mbongo te mpo bapapa na biso bazali kosala ngai tata biso aza kosala na otrako on a traité mais otrako mpenza chef de gare mais lelo okomi okipe mbongo ngai olobi lelo yo okomi okipe be mbongo il faut naluka mbongo neti bino boye okopesaka mbongo lelo alors na fami me ngai naza be na mbongo te bana baali be na mbongo bavandivandi bapekisa yo papa me yo ozwi kaka mpona osala be mosala nga bapekisa ngai na vi na nga me ngai moko moto alingaka naza locataire te naza na mapango na nga mibale ocomprendre na lupango na nga nabotaka bana tre natika na bana 10 complet na lupango na nga natika 2 garçons dernier saka yo epana bonne année eza bien bonne année epana fin de l'année eza bien mpona yo nakolia bien olia bien nakolia bien papa lobi bonne année epana ye eza bien fatia umela akolia fatia umela ngai naza moto ya impere o wana ya bino ngai naza moto ya impere fatia umela te eteli ngai te ngai na age nakosani aumela te ngai na problème na ye te. Merci beaucoup. Bonne année kitoko maman basepeli moi kitoko ya ba maman moi kitoko maman chamwe mbote mama. Mbote papa. Bonne année kitoko kitoko te nani tozala mbongo ya kolia na maboko te. Basele kibiso tozala mbongo ya kolia na maboko te. Il faut batindela biso mbongo. Bakitisa biso dollar etika la tête 120 000. Yo tomona moya ko vivre be bakitisa na dollar ko mata 120 000 tomona moya ko vivre be toza na mbongo na maboko te toko fete ndeni. So toza ba locataire toza bantu ya pasi toza na mpango te toko vivre ndeni. Il faut bakitisa ka dollar biso toza ngi mapango to soma mapango. Toza mama aomela mikate na ji to pusa na wana mbango to kata katelanga mikate bomoni bandeko nanga tozali na ko katela kate aliko kima kangaye kuna kata kangaye Montréal dote kima mbango akimia wa etikane bagbuye nde wana katelanga mikate kasi katelanga be mikate balobi mboka totabe na katelanga be mikate bototali bandeko nanga bomoni mboka ndenge yaliko kendele mama na melipe mapona kata ya mikate kate ngati Mekota mo matatala ko ma yaka boy kuna oui bako zabiso te yaka boy mama yaka boy tobima mekono lobano pusa mata moi le décembre ça kitoko kitoko te ba benga na biso moi ba ko benga na mama te ba te kameta souffrance tozala ngo tozo te toluka mo po ba fete mais basoda bazokota bazokambilo na biso bazobebisa bazokenda ngo twana sengote naloba mama nalobi boye dollar balobi ekiti dollar ezokita me biloko ezokita te biloko ezaka ya komata siko mosani bazosala bakitisa dollar yo za muluba famille présidentielle faut bomba naza muluba likambo ya muluba ezate nde naza muluba président kabelaka ngai te naluka na mutoki na ngai moko akitisa biloko bantu bapema eza likambo ya muluba donc yo bomoko bomba présidente na bombia azande kono muluba azande kona biso me asela biso bie tolinga ye soka asali bie to kolinga yete muluba kitoko merci bandeko toali wana toza kotambola mois de décembre ici à Kinshasa mois de décembre bato mois de décembre réalité maman ndenge azoloba ndenge azopopola mois de décembre mois esengo mama chamwe azana mbongo mbote mama mbote mois de décembre mois kitoko ozwi mbongo nazwi mbongo papa nzambe azobatela biso nzambe azobatela ozwi mbongo ebele bakoko balati nanu te me nzambe akosala kaka kongeka ekomaka mboka nzambe asala nzambe akosala bo nani moto azopesa biso ngolu ya kotambola eza nzambe eza. Merci beaucoup maman lobi nzambe azosala nzambe nde nyonso bana mambre balobi ete bino tozotambola terre jaune tozali nde tozokenda awa tokiti totamboli mpenza ebele kotalisa bino mois de décembre
Merci bandeko balandi ya biso polikate yo moni papa ndenge azali loboko ya liberté papa obuka na nini nabukana ke na isida a partir ya nani Kabuba chauffeur toyena isasa chauffeur akimi depuis 2020 ezwa liboka papa ezwa vraiment ndeko ba mona ko to nini 2023 na 2023 à partir le 15 na yena isasa na koti na hôpital chauffeur akimi sikoyo bangombe bauti na face bamati ngombe na camion yo ya ngai na kangisi chauffeur tangu na kangisi chauffeur batinde na matete batinda kiye busenga esengami na nani maître nani oyo alimete azui dossier ayataki azande kona ya gungu azui tata wana kimsiye na koma ko telenga na pona kisi azamu pende azali mumbunda azamu mbunda hapo azamu mbunda ngana azali musuku ya face naza musuku ya face sikoyo nazoko luka nalimete bazosenga nga mbongo pona kendo kangisa susu tata wana mbongo ezangi nga loboko na siko pe bonga te na sa deja mbula misatu ndenge nazali awo yango nazosenga bosenga oyo amonike lisungi ezali upe na entre l'état ezalaka ndenge wana chauffeur bokangi pe patron bokotika mutu libre bino bato na l'état bole mbongo yango nakoma kotelengana maître avocat mbuta na limete alia mbongo azwa mutu wana atika siko na limete bakoma kotelingisa nga kotelingisa lobi pe na kozala kuna epa proclaire pona présenter bon siko yo siko loboko pasi pana bana dia biso podcast todana mikolo ya ba feti balobi ete bonne nemboka lengi ozoteka liso barobe nazoteka papa bozangi kisi soki eza te moya kolala ezali te yango nazwi barobe na tia na maboko loboko yango mpona komona bien simba nga na liboyima pardon mpona komona bien mpona komona bien soit ya biso podcast télévision mpona komona be bien mpona komona pe bien tala loboko ndenge ezojembela ekangama te nazotambola kaka na passe nécessaire l'état na biso akipaka bato te nakendeka limete bamonaka mpe loboko yango mutu yango mpe dossier ezali kuna moya batina nga bakanga mutu wana batina nga na hôpital ezali te bango bato alimete na bamagistrat mbuta alia mbongo atika mutu wana tala loboko ndenge nazali mais siko papa na ngai yo siko ndenge loboko ndenge ezali boye moyo mateza te mosala mwa mouvement eza te moyen osala mouvement ezali te papa mouvement ezali te na ndenge nini nazalaki na moyen na banda okenda Louvre na mbula misato oyo nafuti déjà c'est 3 millions na hôpital na mbongo ya kiti papa okotanga te nakokisa ata ba 5 millions nga mutu na suki soko mona bana osimba bona bana oteka bamakayapo na banda oteka batasi na banda oteka batermus basani na banda okozwa ntango su 5 sac ya makayapo nazokela ngo masamuna na koti bonga na koti bilili na koti belmies na koti msangu na koti mukinzi nazoteka na bamarché wana lelo boye na suka yango monaka mwa robi boye nazokoluka kisi tala loboko yango ndenge ezali moya kolala ezali te merci koloba nini na babone tu bakolanda biso bakonzi ebele bakolanda biso bato bakolanda montréal tia liboko nde na simbi boya bomoni papa loboko eza konyokama tobi mois décembre mois esengo me oyo eza mois ya pasi bandeko bakolia papa omoni bilamba akoteka boye badiaspora nyonso tu bana poto nyonso tu bokolanda biso okoloba nini liloba kote na bango liloba suka papa nazali mondimi oyo amonike naza na pasi bokoko benga nga navandi na mwenge 95 nécessaire appareil bayibaki yango mutu ekoko yela nga elili soki mpo bobengisa ata na tv na komona na kolanda bino soki wapi u bino bato okopesanga adresse soki lisungi ezali bosungi ngai merci beaucoup numéro ezali wana oyo eza koleka obengi ozwi chef Nzamba Nzamba tokulisa obena tata bokosola na ye makambo te kozala be normal oyo to alingi mosolo asunga tata mpona ateka mwa nini ezala malamu Montréal zwa ateka mwa nini ezala malamu ekosunga ye numéro yango wana bobenga ya Londres bokozwa boss Roni Malundama bokozwa Roni Malundama na Londres bobenga numéro wana ya Africell te
pona wana bokozwa be chef nzamba nzamba te numéro à Londres za wana pona numéro na Bruxelles eza numéro moko elekaka be te bobenga numéro à Londres bokozwa yemo boss Roni Malundama mère Laura Chou fondation ezali wana tokoluka mondeni tokota pona tosunga papa ezali bongo te papa ezali bongo papa ezali bongo soki lisungi ekoti na kosepela mpona zongo hôpital nécessaire nazwa bomoi. Merci beaucoup, merci. Zoa moi et le kono kanga moi zoe ndenge papa ndenge azotia nini bandeko et petit passe moi papa za moi na pasi bomoni aza koluka kotia to tsengi be soutien na bino ba diaspora nyo surtout ba oyo bokolinga pona ko soutenir tata pona ete a tambol suma lamu asala musala kitoko bana balia e kozala penza malamu mingi. Merci na bino manaka na biso e komi na suka to susi na bino na pesi encore merci na boss Roni Malundama qui mandama na bosete batu ba kotala mo elizo batu batu ba kotala ya biso Podcast télévision soki nzamba a telemi nzamba ngangi batu ba telemi ba liko tala kaka tozana bino longo chef nzamba tiki binote tozana kati ya biso Podcast télévision olingo sunga olingo soutenir numéro ya Londres zana +16 0044 et continuer benga ndeto kozwa toko bengi numéro ya Londres zu yango te eza très occupé benga na plus 243 89 81 692 plus 243 89 81 692 et dans la WhatsApp ndeto kosola be malamu baba ekima botamini yokutemba sima baba ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika